ba monter ba montage ba biloko boko ya la bolobaki ah yibimbo ndalelo na ke makala ko vérifier to kindaki na délégation ba combattant to komi na bengie na première question na tunye papa Dieu donné yo yibimbo ngaleta point nous oswanisi oyokisi des personnes solides papa bandi ko betela ngali solo abeteli ngali solo alobi ba monter po bango balinga to zwango to kabolango to komisango ko na bisi go be investisseur ngo yo yaki na bango wapi abengeli nga moko ayewana na tuni yo za congolais na za congolais na tuni yo yaki ko investir alobi na yaki ko investir premier investissement nanga na longoli batu na miba na salaire à $30 na $400. Bomoni kindokyo toza na ona Congo. C'est un cabal politique, c'est un cabal politique qu'on monte vis-à-vis de tous ceux qui sont des idéopéciens originaux. C'est un cabal politique. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Je suis allé à la prison centrale de Makala. J'ai vu que le dossier est vide. C'est un cabal politique. Vous savez, en politique, il y a trop de choses. Et Tikalaka à poubelle. Et pas bateau, bah, na cabinet. Oh, bah, linga angati. Pour Nazao, na lobby, gardien du temple de la démocratie. Et nous, la base de l'UDPS, nous n'allons pas permettre qu'on jette des pots de bananes à Fatih. C'est pour cela que j'ai signé aussi Fatih. Il a la volonté de changer. Allô? Kaya santé et ça, Missunga? Ah! Hé! Katelinga lingala pour la santé à moi là! Mon fils, pour ma santé, Missunga? ah, Katelinga lingala. Bandeko, Missunga ezali kokatela moto lingala te. Oh! Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, moto nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Missunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na mauvais corps. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Balandia Congo France, oui, madame na kati ya tranche à bout sur la Italie politique ya mboka Congo. Lelo vraiment tozali awa na siège. Il y a eu deux pesques qui passent à Koyoka moi la mboka. Les gardiens du temple, fils Moukoko, Yazana Malo, Balindia Loba, Axel Toya, le futur millionnaire Okotuna, ah, fils Moukoko Alinga Lobania, Christian Chibou, temple Migolo Evanda qui polele, Alinga Lobela vis-à-vis à nomination naïe, puis vis-à-vis à Makamboyo, et Koleka na sommet kuna, la présence de la République, Netomonaki, Wakangaki, conseiller Lobo, fils Moukoko Alingi a éclaircir Nanou. Bandeko boy bakolanda mayo office mkoko koloba comme ça to chuter na suka mo etikalaka poubelle non et pas bateau ba na cabinet o balinga ngati ponga na zao na lobby gardien du temple de la démocratie ba monter ba montage ba biloko boko ya la bolobaki ah yibimbo ndalelo na ke makala ko vérifier to kindaki na délégation ba combattant to komi na bengie na première question na tunye papa Dieu donné yo yibimbo ngaleta point nous oswanisi oyokisi des personnes solides papa bandi ko betela ngali solo
abetelinga lisolo alobi ba monter po bango balinga to zwango to kabolango to komisango ko na bisiko ba investisseur yango yo yaki na bango wapi abengelinga moko ayewana na tuni yo za congolais na za congolais na tuni yo yaki ko investir alobi na yaki ko investir premier investissement nanga na longoli batu na miba na salaire à $30 na $400. Bomoni kindoki toza na ona Congo. Kindoki wana na kati ya makambu ya kokangisa. Eza na cabinet moko ngana kendaki na moni elongi ya mwana moya ba 13 parlementaire porter lumu. Eza cabinet ya président Augustin Kibasa Aki. Pena moni bilonga ba combattant to banda okufana ba banzala au moins fait combattant à la veste. Cabinet organisé. Na moni bilongi mwana moso banda okoma ba papier na moni ekuna na cabinet. Mais ba cabinet na biso soko ke kuna moni batu ba utalola. Je crois na lobby ba kozwa batu ba représenter ba na matinée politique. Yo sala kawabi na cabinet ponga ka komaso na lobinde bazo sala leng na lobaki ke bo komisi de pes parti ya Lupangu ya limité nde bo moni ba voyage komi ya ba matadi ya Katanga pezuya na za important il faut na loba po ba sala mi na yina bangote L'unique cabinet na ke bomona est-ce que bino bomona awa na ide best ki basa le ba tu bazo soigner ba poste na kenda komona na ba garso ba vanda ka ba komi na ba motomola mais oya biso okuta kaka bu na sango na bango lokuta o balingi so ba lié sange pa ba na eso na zuna ba peine ya bato bakota na permanence nationale kozwanga na musalate basaka bande kuna biso le premier na utiko yo kase chalobi abete ezali o babengi réserve de la démocratie abete ezali o tokene na idéologie ya Tshisekedi le père ya bato ayi de peso balobi bakuya te mais abete na loba ke ba faible pe bato intérêt nde bakokima bato misu bakoyoka sango ya abete bakuya bato bazozala na bacomportement ya kisongisongi esengeli batika naza mutu nakotonga pe mama bibiso demsu na lekai na monie aye réunion te na tongie yo kemba moko yebisai eza na tinata bato basi babundi oto si tomoni na bango pasi ba mama Angèle ba mama nyonso ba mama ve il faut tokoma oh bozomona o kalate inanezo koka mwana Tshisekedi ya olinga pola te inaneza babengi premier mi-temps deuxième mi-temps pesa ebele bakokatana c'est à ce moment là Fati a kozonga et pas ba vrai combattant na yebisi mutu moko nga nasala komba na nga pona poste te mais nazo mérité poste mais ba Martin Bayebi nga moko nanu alaki mpona koobserve une année yango nde nalobai na osala te mais si le président trouve que à ce moment aza na besoin ya bato baza na rigueur soki abengi nga na oservir nation po eza parmi oyo bamission nzambe apesa mpona makambo etali banque du progrès social
toza na ba promesse oyo tozozela mais bayepe bazwaki bazala na motema malamu ya kozongisa délai ya kozongisa mbongo mabisi ya mokoli le 15 janvier banki moko te awa batiaka dira bongo nazo continue kolancer appel bato bazoyoka ngo omoni bato misu baa na diaspora bango baza bato ya baprogramme tolance totie na oyo babengi pratique makanisi ya progrès social ya Tshisekedi po tosunga na bamama ve apres toleka na makambo mosusu bokoka kobenga nga mpona koka korealize yango mpo boyebi ke nga nasalaka te naza kaka oyo babengi fils mukoko volonté bosunga na numéro oyo ezali plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 soki bosungi ekopermettre biso to libérer bamama mpe bakota na baactivité en attendant président abeta oyo babengi kuya makasi na lit na pauvreté oyo ezoboma biso mpe na osenga beaucoup plus unité ya bato ya abete motivation ya bacoordonnateur vision na biso ezali oyo babengi baélection ya 2023 baélection ya 2023 c'est ça notre vision de l'armée des bâtisseurs tshisekidistes namoni natondi bino botondi mpo bauti kobenga ngai fo nazonga ayambaki nga te babengi ngai nakoki kozonga soki namoni ndenge molimo etindaka nasepeli na réunion ya lelo na félicité bato nyonso basali mobilisation mpe na remercie bajournaliste oyo bazoaccompagne biso parce que bajournaliste oyo bomonaka oyo bayaka eza na moko ayaka te lelo kombone biyu babeta gaza na limete tokenda kosala ne émission na kati ya wese ya mama siska moko ya mwasi abukana lokolo makambo nga nazokondane sikoyo eza nini baoyo bayakawa bango te baza na baministère comme bajournaliste attaché kuna bajournaliste misu bauti ba TV5 soki ba CNN soki ba Deutsche Welle bango nde bakomi kosala kuna bamela bagaz na marche ya abete bamela bagaz biloko oyo nga nazokondane ezali oyo babengi ingratitude politique eza na mama moko idepese viva eza na mama moko abukana lokolo na marche lel Tshisekedi akomi premier ministre oyo Mobutu abandaki kotya ye akenda na primature mpo asenga pangusa kaka akutani sikoyo na directeur moko directeur wana ayebisi oyo senga opangusaka me batutu bakendaka lola te mama na lere ayoka bongo apika crise akufa toboyi makambo wana esama na pouvoir afaci pouvoir oyo eza ya biso bacombattant pouvoir oyo eza ya biso bacombattant koya kokosela moto abatu ayibi ne mbongo te na ye na contrat oyo ekopesa mopepa sika bozwi ye boke kotya ye na makala namoni ema ya miso etangi nga na makala
po bino bolingi bokabula mbongo wana ndenge bomesana kosala oyo babengi bakopi na bino na nani totelemi toyebi ma parti papa leve mutu twacha komboni la liste à présence Debout, combattants de l'IDPS, ils sont l'émanation d'IDPS. Ça explique le résumé de l'action pendant une année du président de la République. En politique, ce qui compte, c'est d'abord la volonté politique. Le président a la volonté de changer les choses. Et je continue à dénoncer les dinosaures, les gens de mauvaise foi, des opportunistes conseillers qui sont autour du président, qui créent des années envie de fragiliser l'action du président. Et nous, la base de l'UDPS, nous n'allons pas permettre qu'on jette des pots de banane à Fatih. C'est pour cela que je l'ai signé aussi, Fatih. Il a la volonté de changer. Pour terminer, Dieudonné Lobo, vous estimez qu'il est imposant? C'est un cabal politique. C'est un cabal politique. C'est un cabal politique qu'on monte vis-à-vis de tous ceux qui sont des IDPSiens originaux. C'est un cabal politique. Le dossier est vide. Le dossier est vide. Je suis allé à la prison centrale de Makala. J'ai vu que le dossier est vide. C'est un cabal politique. Vous savez, en politique, il y a trop de choses. Balandia Congo François Botikoland ezalaki fils Mukoko na makambo ati ko éclaircir biso vis-à-vis ya nomination ndé balobaki akomaki directeur adjoint ya logistique la présidence alobi ete nomination wana eza na décret mon côté eza pe na ordonnance moko officialité. Donc il n'est pas nominé, il reste toujours le gardien du temple. Il a dit que soka kenaki ko sangana da ba créer moi réconciliation entre la Ligue de jeunes, il y a FCC, il y a KHP, INTNA, UDPS, il y a Ngoanezaki juste kako tchaka kimia na mboka, yango bomoni mayo moi na mboka fils Mukoko alobi pe a éclaircir pe moi moke na makambo a conseiller lobo vis-à-vis makambo ko le kande bakangi a koti prison makala. Est-ce que ça va simbisi touche to ezali ete asimba ki bisika basimba raté pour balobi ete il faut ba limiter za na mosala nyonso yanga bomoni eza ete mai o mwana mboka fils Mukoko a otikoloba. Napesi merci vraiment à Gisette Timer double motem à France à Giclo Winner à couple Kanyaka à Londres. Ba merveille et pas le bols Kassayan depuis Londres. Napesi mbote papa pi batse de bonhomme Lisanga, napesi impresseur Clondomba si ya Roger Luma, mon le bien présent fait ce qui est nakata à France. Merci beaucoup à un tonton de caractère David Olito. Merci à Olivier Nassima Caméra, pourquoi pas à Christian Touré Kenzo. Merci en partant de Didi Pumba. Ngala Netokten Balasima. Ciao. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo +243 85
151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Base Car, oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo. Bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko a Power Base Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino, ya famille, pe ba transport nyonso privé, oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com